Lema et un gars JF qui habitait ici, qui les a amenés chez nous. Est-ce qu'il y a des tests d'admission dans Grand Zaïko? Oui, oui. Quand je suis arrivé, et quand on est parti à l'hôtel à la Moulée pour voir Manoakou, et puis il y a GMT, Manoakou est entré brusquement comme ça dans la chambre, et il demande à GMT, mais pourquoi vous avez mis du temps? Et GMT lui a dit non, puisqu'on était parti lui chercher, et c'est pour cela qu'on a mis du temps. Et j'ai vu Manoakou sortir, justement, ils arrivent avec... une guitare? Oui, une guitare double manche. Et il m'a dit, est-ce que tu peux faire un air de musique? Je lui ai dit, oui, je peux. J'ai commencé par les chansons de mon idole, Taboulay. Et il y a un autre chanteur, Gina Ouajina, Efongue. Efongue, oui. Oui, j'ai commencé par Taboulay et puis j'ai essayé de faire la chanson de Gina. Aimé, Nazalaka moi, Monguna Nangastem, Yamai Aimé, Nalinga. Bolingo j'aime les gars. Oui. Bolingo Yabo, moi Natinani Nitos. Et puis il m'a demandé. Et du côté attraction, moi je ne savais pas attraction c'est quoi. Donc attraction, c'est la danse. Oui. Et à cette époque-là, il y a Poster qui était au top. Joe Poster. Oui, Joe Poster était au top. Là où il faisait des répétitions, Joe Poster était au top. Oui. Et je lui ai dit, j'ai dit à Manoakou, oui. Je danse comme votre chanteur là, celui qui est un peu élancé là. Oui. Mais je suis plus que lui. Manoakou s'est étonné. Donc avec beaucoup de prétentions. Oui. Donc plus que Joe Poster. Oui. Je lui ai dit, je danse comme lui, mais plus que lui. Et à partir de là, mais comme j'avais l'ambition de jouer avec, de faire la musique avec Papa Wemba, oui. Je me suis un peu... Donc, je n'avais pas l'idée de continuer dans les grands zaïkos. J'étais un peu disparu, je ne venais pas dans leurs répétitions. Et puis comme il y avait des spéculations, tu sais, là c'était comme un village. Oui. Comme il y avait des spéculations, tu vois, ici c'est quoi comme Papa Wemba. Et on lui a amené là-bas pour qu'il chante. Il est en train de fuir. Alors j'étais obligé de revenir. Quand je suis revenu, ils étaient juste à l'heure de la répétition. Et Manoakou m'avait dit, ce qu'on fera, nous on joue la musique, toi tu nous donnes des solos vocaux, juste des solos. Et il se faisait Zaïkoué, wa wa wa, Zaïkoué. Alors moi je faisais des solos vocaux. Et dès que nous avons fini les solos vocaux, la chanson Zaïko Wawa, il y a Manoakou qui a... Non. Vers les Seben. Non, vers les Seben. Seben, la partie dansante. Alors là, quand j'avais commencé à danser, Manoakou a laissé sa guitare. Oh. Oui, il est allé directement téléphoner vers Kiss. J'ai recruté un lycée ici à Kisantou. Ça, c'est Manoakou Wakou. Oui, Manoakou Wakou. Grand guitariste. Grand des grands. Grand des grands. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Manoakou Wakou? En bon terme, hein. On était avec lui en 2019. Oui. Là où je faisais les studios, il était venu là. Ah, il a quand même accompagné un peu? Non, il m'avait dit, comme je suis en train d'interpréter sa chanson, lui, il ne peut pas jouer. Donc lui n'avait pas joué. Okay. Il y a un autre soliste qui a joué, il est à Nairobi, Alain Maïndou. Donc c'est lui qui a joué. Alors, continuons l'histoire. Général Defao. Manoakou Wakou qui vous intègre dans ces groupes Zaïko. À l'époque, il y avait les Joe Poster, il y avait Général Defao, il y avait John Nickel. John Nickel. Oui. Voilà. Et Gala aussi. Oui. Est-ce que c'était pour vous une concurrence à Zaïko Langalanga Group, ou c'était pour un peu montrer que, à côté de Tableau Rochereau, Franco Lombo Makiadi, la nouvelle génération portée par Manoakou Wakou, c'était vous. Vous étiez beau, jeune, vous chantez bien, vous dansez bien. Bon. Donc, je ne crois pas qu'il avait cette idée-là. Ce n'était pas de la concurrence? Non, pas tellement. C'est juste pour faire savoir aux gens, j'ai quitté les Zaïko, je peux continuer ma musique sans les Zaïko. C'était juste ça. Ce n'était pas une concurrence pour montrer à Zaïko qu'il était un élément important au sein des Zaïko? Pas du tout.
Pas du tout, puisqu'il y avait des moments où il est allé aussi dans Zaïko et puis il jouait là-bas. Ah bon? Oui. C'est au moment même où il était... Mano Guako. Hein? C'est pas quelqu'un qui aime les conflits. Non. Lui, il est très bon. C'est pas vraiment un gars conflictuel. Alors, après les années Grand Zaïko Wawa, il y a eu Shockstar. Oui, il y a eu Shockstar. Oui. Donc, au moment où j'étais dans Grand Zaïko, je crois bien, j'avais déjà fait 2 ans. Oui. Et puis, il y a le grand-père Bozi qui avait envoyé quelqu'un pour me contacter. Juste chez les Manouakou. Bozi Boziana. Bozi Boziana, oui. Il a envoyé un gars avec une voiture. Parce qu'on dit le grand-père, il n'est pas conflictuel, tout ça. Comment il peut vouloir débaucher un élément important chez Manouakou? La période Wana, oui. La fois passée, et pas Nati, et ça là qui Marai de Fao. Donc, tu as dit na top. Marai na viva. Ngasko na Grand Zaïko. Donc, bisom balé to na top makas. Alors, grand-père Bozi, bangola baben Yamabo, idée na bangola leka bakoso na Grand Zaïko de Fao, bazui na nini na nini na viva la musique Marai. Alors Marai simbagité, ngana kei na komi ko répéter na Bozi, na répéter et puis na Grand Zaïko skomo tepeli. Ba yebike na komi ko répéter na grand-père Bozi. Alors eza lokola ndenge tolobaka bachila kinga ba mine bachila nga bela ba mine donc bato ba surveiller ngwa quoi bato ba surveiller nga ibatala ekosa ndenge ni na kolongwa to na kosala. Alors il se fait que toujours concert moko car na période wana toujours concert moko na Mbanzangungu Luftoto Kisantu. Alors kaka premier concert wana bango ba bingisi ngai la kei ben pe otipoto aye. Alors ben alobi biso tolingi ozala awa ake na voiture à côté ya dunia pesinga mbongo et ake belé so ba 9000 zaïr balero donc le ke belé. Alors na zimbongo nanga bibon na garder yango lokola conseil ya suki ezana Kisantu l'air na wana Kisantu na tout na père est-ce que na longo la Grand Zaïko to na continuer na Grand Zaïko na l'accès ko mbongo. Alors bangolais to beti na Mbanzangungu batali babi mais mouton ndeni la déplacé le col a déplacé c'est qu'à kena kin na RTN salo baki ya longwe donc et aux années qui bisom to kokiyete autant mieux bino bot patine to voyager na secrétaire secrétaire kitimbango na kin ayiko annoncer que ngala longwe wana dimanche et les real bina longwe. Papa n'a pas zotala la télévision. A Monique balongo lingai. Atali abi mais carrière à moi ne baby le quoi la Grand Zaïko. Il y a ça qui fanatique makasi à Grand Zaïko. Alors na lobi na bon ce qu'on a bien au sandé mbongo bato abi toliango. Donc les bons sans que bon servir muto apesa mbongo. Oui, à lobi na non kota na Shockstar. Ndé pesenga courage ya ukitakin na ina Shockstar. La Shockstar n'a vendu 10 ans. C'est quoi Shockstar? Tout le monde a Shockstar. Shockstar, est-ce qui orchestre ya Bozi Boziana ou bien est-ce qu'il y a Ben Nyamabo? Est-ce qu'il orchestre ya Bango 3. Ben Nyamabo comme financier yem tagi na mbongo ebele. Oui, voilà. Et puis Bozi Boziana comme leader chanteur et puis il y a Roxy na guitare. Allez, si manango yeko sobiso basoda mulongo na lero wana. Mais est-ce que komi kuna ole bango point? Ezaka likambo boulot. Yaki likambo boulot. Mais ole bango point, ozo bina bien, ozo danse, ozo yemba bien. Et puis nazaki na makambo sap. Non, nazaki na chance moko na Grand Zaïko. Normalement il fallait na ma meilleure vedette na 82. Mais muta booster nga ezaka Papa Wemba. Papa Wemba sango moko ibimaka ke Papa Wemba kufi Papa Wemba bakati mutu mère Amazon aleki na télé albi bon na koyela bino Papa Wemba azaki net idole na yo. Donc Papa Wemba na yebi ndenge na lobate et na lingaki makasi ya tout ya mingi même idée na ngai alaki na obetaka pembe na ye pour la makambo bilamba le quoi ya ngai bilamba minga pe na lingi bilamba na linga ifuna betaka pembe na Papa Wemba fanda wana
Tana ndenge a petit bilamba. Ngando. Avec Ngando. Nazan on a parlé. Yo siko to le banana makambo bilamba. Juste un peu. Yo balobi vene oya bilamba et koto na nzoto ka. Nga de toloba avant même musique hein. Mais yo na et pas ya manoko kono zo kona yo la taba veste. Et pas ya manoko to la taba veste pour série wana yaki makambo ba veste ba croiser. Ba croiser. Ya pembe wana. Voilà wana yaki série wana. Alors l'air na longwe et pas ya manoko na ye na grand na shock star et grand-père pesa sous sa père. So grand-père muto kocho makambo bilamba. Non non nga déjà avant na banda musique na déjà sa père. Ngana zalai kopesa baninga na nga bilamba po ba beta mais ngana na nga faux chanteur makambo na yebi angoti. Ma musique est alingate mais bilamba donc nazaki déjà sa père. Donc na commune ya Bumbu wana kutoyela loko diste ba yebi. Siko kisap na yo ya banyarkos ya ba papa Wemba na nya initier makambo sap. Ngai déjà na makambo sap na olinga mingi père nanga. Mais ya zakola tami ba complet ba Gina ba Lois les roto bengo loi. Donc en tout cas ça y makasi côté wana. Papa na bino. Papa na biso. Oui. Po avant na ya na musique na omona papa nanga là na mona papa Wemba te. Là omona papa nanga oui. Papa Wemba ayena zaiko na 69. Oui. Oui, ayena 69. Alors le kola na laki na millier po millier wana nyoso ya gal ba benga ngo gal. Et ça qui millier mpo ba saper rebelle. Bumbu wana mona kawana. Bumbu kaka bumbu ba seka. Ba saper baza rebelle. Tisiko. Bumbu semba witi lelo. Donc ezaki na mouvement ya ba saper kaka. Tala na problème ninga. Et ba sikoyo biso nyonso wana na bumbu tozali kaka fanatique ya papa Wemba yoka lokole mavula somo bozi boziana. Donc yoka lokole biso toki fanatique. Donc sika tu bakobeta biso photo kende. Et là on nyonso papa Wemba kolata lobi to yena Victor to sombi en polero wana gi série ba Guinéen. Ba Guinéen to ba oui ba Guinéen to ba oteka bakambutu ya bilamba to ba bandiango awo yaki mingi ba Guinéen. Ba Guinéen. Oui ba oteka na Victoire bilamba siko so total ka papa Wemba latika ka komo ba lobi to katsi na Victor to sombi. Donc ça qui bongo. Sikoyo tango komi na Shock Star. Ben nyama bozo teka bilamba. Ah baby. Ndé makambe beba ki lisusu. Siko ngana kuma ki mannequin ya Scarpa Omo. Scarpa Omo. Voilà. Et là on nyonso ma Scarpa Omo ngamu tunako na ko mekango nanu. Na liki na ngona télé lobe mo lesili. Na liki na ngona télé lobe mo lesili. Donc c'est ça. Bon, na ligne pesa ma confidence moko awa na Paris ngana yebela yo. Et pas Jean-Pierre Sarr, grand producteur. Oui. Ozaki habillé par Jean-Claude J3. J3, oui. J3 est un cher makasi. Si ko loba na bato bazota le monde entier lelo. Nani azako peso ba mbongo wana belé pona ko somba J3. Donc le problème nanga ya J3 ezalaki nini? Nazo mona batutu ba olata. Mais ce qu'on a zaolinga na ba eloko nini baninga na wa musicien ba latina noté. Eloko ngana zaolinga ngwana. Alors nazaki na petit nanga moko mone Roger Mabanda azana na Londres. Alors petit nanga na binanga vie il faut betaka bloka ba star J3 ngala yebi yango. Mais J3 habillé ya Johnny Hallyday. Ya Johnny Hallyday oui. Ngasko na yebi yango te ya meminga na magasin ya J3 ya Roger Mabanda. A meminga na magasin ya J3 yango. Na bandi otala ba catalogue na moni aucun musicien congolais. Non seulement éviter mais à l'attendre jamais te J3. Yo siko koti makambo J3. Na koti na koti na J3 na lingi siko yo na lata koleka batu nyonso. Alors ndena ngana lata koleka batu nyonso na tali ba prix na ya zaki na ba 28000 31 J3 na kanango ya piton ya 30. Ouais piton wana. Wana 31000. 3 pièces wana nyonso. 31000 dollars. Donc là tu penses pièce mobimba 31000 dollars. Oui. Na yeku tuto 17 ki abinanga non. Okola ta piton ti likolo tenga bina lingi piton ti likolo. Bolu kelanga na image wana piton na sengi piton wana ti likolo. Jour sur la beti tour kuna ponga la sombaka 18 ti lelo na nango. 18. Oui. Même na longwe na Paris na 2000. Na songi na 2019. Oui. Kokota na koti ba yebinga ba benga na kombo na Messe de Fao. Mais ce que baza koloba que de Fao bilamba la taka akenene ko louer na magasin. Ake a louer a lati a tindi na pressing a zongi sur na magasin. Mais banda na yaki na olata ba J3 na nyonso ba comprendre ce que yangai.
est-ce que na maison J3 yo kozwa ozwe la mbola to bazong so bandana ndeni oh bandana ndenge nini alors eloko intéressant kinga oui na catalogue na bango namoni Madonna namoni Elton John namoni Mike Tyson wana to chana na ba vedette internationale voilà alors na côté ya ba musicien africain na mona kaka Oliver Ngoma oya Gabon Oliver Ngoma ya Gabon azaki na jito na nikolo blouson ka moko na mona ata musicien congolais moko te na mona ka photo ya Ege Toye oui pour yé muta bandaka bina makambo ya J3 mais lokola za musicien te moyen pe ça éclaire makasi ezate alors ngale na yena petit 10 Londres Panzani Belgique bango to ka J3 est-ce que depuis que opesa ba mutu o balobe kipeleke c'est na makambo ya sap non mais là na tike ki on a comment nga pelepele ya mikolo ka pelepele ba comment nga pelepele mais pelepele za moins cher ta hein pelepele mais so ke na États-Unis pelepele yango nezo chou nalingi nguma ko na pese mbote nguma lokito nalingi pelepele po nani oyo Kanye West oui alata yango Jay-Z alata yango na basta et soko tali oui soko tali ba film mikolo tu ya 50 Cent oui alata yango alors nani oyo Rick Ross yalata ka pelepele alors mbamoko na obtenu États-Unis na minute on ga betaka bloc États-Unis donc ça veut dire que depuis liwa papa wemba muto ya betaka ba forme au véritable forme azana de forme non wana to discuter en côté to discuter en côté pour ce qui est na mutala takabilamba naza nango mais on naza nango baza nango te c'est ça le problème on naza nango wala ça ba pièce na Congo comme ma solo pièce contre pièce donc des fois bimisi pièce musu ba bimisi pièce et wana biloko Adolphe Dominguez et wana biloko Adolphe pièce contre pièce mais ngasko nali na non Adolphe baleki na yo Adolphe yalaki partout na ozato sanaye partout na ozato sanaye donc makambo ya forme ngo tia bandango to salanga naye alors tant yo bandi ko sala carrière na yo en solo ozaki na ndeko na yo oyo babengaka Montana oui bato bele baloba Montana atahisaka yo Montana oza kolatisa ye Montana oza kolakisa ye Montana na koyemba azo est-ce que oza penza na regret ndenge bokomana na Montana ezali pe ndenge nini omoni lero bengi ngai leto solo lipona yao mbala moko na bengaki ye ngaki to ya na ye na Montana mais abangi couvre mais to betaka na ye partout na betaka to betaka beta ndenge nini bino bokabwana boswana kala non non to sona te muto akima yo na poto Montana na États-Unis ezaka ndenge nini alandana eko omoni succès na ngele kaki makasi po soko ki na nini na ba pays Afrique na betaki jamais na salle nazali ko betaka na ba stade mboka o na beta na ba salle ezaka Kenya mais bamboko etikala Uganda na beta na 4 stades nyonso na tondisa na longwe na Uganda soko ye na nini na Cameroun na beta na stade ya Douala na beta na stade ya Yaoundé etonda pe tout etonda bango moko bana ba image na bango mais tout etonda wana kutu histoire ko lobate po toaki na Wilo Longomba na concert wana tozako beta na Wilo Longomba alors na longwe na Cameroun na ke na Benin na sali penda boye stade etonda wana producteur na ezaki quoi ezaka succès non nga kutu makambo gwa na yebi yango te nga donc souci nanga te ba biao faut te la vérité souci nanga omoni souci nanga na pose question c'est la souci nanga ezanini na yembaka makasi penza mais na mona na comité souci nanga ezali na progresser sur na chant dans ce côté là au pamba nam naza chanter na déjà danseur ya makasi et pour mère nanga zalaka danseuse na village donc na alaka déjà général de forme est-ce que le monde entier ezolanda oui monde entier ezolanda ngai na yebeke Guilhem Ayindo le nazo poser aux questions oyo bato balobi dès que koti grand zaiko na manwako moto wana ya oyo banda na grand zaiko okota na shock star moto zo matakaka
Olongo Shock Star, Okomi. Big Star. Big Star. Big Star kutunde le kakiskoyo. Orchestre wana. Okota ndako. Non, 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 non. Non, non, non. Oteka muko. Non, non, non. Oyebi nini ezalaki l'air ya nini ya po début ezalaki Koffi Mutako au chapeauté. Oui. Ba côté à toloba Afrique, ba pays Afrique. Oui. Siko ba yeko mona mutu moko au lieu ba danseuse ba bina mais yazo bina na ko leka na ba danseuse na ba chanteur. Yo lekina kanda bongo man. Lekina Orlus Mabele. Oui. Donc c'est ça. Et ça encore boulot. Non, non. À un moment donné, là, na cercueil, ceux qui na Bénin, na Togo. Au moni, ce que je suis magicien, banganga nyonso, atamo kwa monangate, na banga ngo mabe na kenda kututi. O na olobana boy. So tuni mutolo kwa dialo a Okamwa. O tuni mutolo kwa Sogine a Okamwa. O tuni Guilain Mayindo le banquier de Paris à Okamwa. Donc yo sumba no bilogote. Non non non. Na bien hôtel. Au moins, il beaucoup bima boutique dans la lèvre en bas en Angleterre, la lèvre pour les bilatons là la moka. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça. Vous avez un quelque part rien. Ceux qui na Togo, ceux qui na. Non non non. Ata banganga Togo ba molanga te. Au moins, il était que na sala qui était na yé, na obeta la musique na ngande ka na beta. Et là au moins échanger te. C'est quoi Mungongo échange raté? Il y a des fois. Mungongo échange raté pour na kenda na régime na makas. Neti na linga mingi mafuta te et puis chaque mafuta te non 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 là les abna mafuta te chaque tongo na melaka verre mobimba ya citron pour na kitsa taille et puis citron et soignera na gorge yango mo na zaka intact ti lelo donc tozana générique tozobeta kalate na yebi ke l'air ba koyo kango na banzembo ezobima po to na nzembo moko ya makasi na album Bologna tozana nzembo msu makasi Bologna ou Patrick Bologna ou bien Bologna? Patrick Bologna. Patrick Bologna ou ya Patrick Bologna azalaka moko na Congo. Winga na yembie azala nzembo. Bologna azalaka na tango mpoko yoko yae. Patrick osiliki okei sans me dire un mot. Yeba otiki nga na mpasi. Oyebi yango malamu oza kosala semblant. Lo kolande na boma moto. Nzela yo kokende yo talaka na nsima ngai nazali se kolanda yo nabetaki ngonga yo ninganaki akolela kaka yo binaka papa zuwa nanu ide yakoya kotala ngai toyamba na Patrick tobosana le passé donc wana ya katawana nani basala ngana no moi clip moko parce que tant ozolo bakoza meilleur danseur batu bachaka tembe. Tiens, mais comment tu as bien le Ganga Oh, na Congo? Oui. Non, une nouvelle génération, bah, les gars, musique. Nani bah, Fali Poupa, Fali tout ça, la l'air nyonso. Yo pas une nouvelle génération te? Jamais. Oyebi une marque na binaka. Ce qui peut être Fali qui m'a obanga na matsanga na podium te. Oh, et na matsanga na podium. Mais comment lourd, souplesse on est si là. Donc na bini na te yango. Souplesse yali. Donc na bini Fali zo lekela ye. Na lingi na kende, abinanga non fi au patinete. Oh, na beteleka bloka bona ki libela. Na Fali. Tozonga na carrière, tozonga carrière. Des FAO, général des FAO. Yo penza au Pelissimo na Congo pendant 19 ans. Donc, na lobi a on a Congo, ce que balobika, na lobi na malet na ngai. Bon, yanga peza izaba bate. Na pe babate. Ah on a na Chanel. Bon, na pe babate. Na meki mukembe. Nguma loba na nga bongama pokuna mutwana mutabilele bongama janga bike. Na yebi na nganga la kenanga la ba blouson kaka. Na kenanga cuir tina mabele. Te na sentir. Te na sentir. Entre bandeko, je pensais que les grands prêtres à Makambo azoya bon na les gars côté simple. Mais moi caché zali. Voilà. Sikoyo tozo na Pelissimoto. Au Pelissimoto na Congo 19 ans. Oui. Donc bah internet, bah débat politique. Bah des fois à Kimi Congo, des fois qui exil, des fois jamais à Rozonga Congo parce que
président Yamboka Oya Congo, qui a fait 18 ans, Joseph Kabila, des FAO, Azakinde, patron, cravate Bezali. Ezali ko. Comment peut breter les alliés dans la carte? Et breter les alliés rouge ka. Na yaki penza. Pour ne compenser pas tout. Na yeba ki pa na zoya. Na yeba ki pa na zoya. Na Keba Jean-Marie Kasamba deux fois te akoyelo bila ba veste keba. Ngabi bolwa ba veste na meleka ba kuyi. C'est na sentir. Siko yebisanga nana. Yo kende exil point. Na kende exil te. Ngala linda tu na yo exil erandeni. Exil za ko kimit. Okimi wa. Donc yo okimaki na yo. Okima ndenge Joseph Kabila. Oui, okimi mboka. Siko nga yange ya liboka. Ozo banga kozonga na mboka parce que oza ko banga kozonga awa. Non. Oza na mitif na Joseph. Omoni eloko ni ezalaki. Nazalaki na succès tellement ya makasi. Alors esalaki ba musicien moko jalousie. Bango nde ba créer histoire wana. Ah bon? Oui, eza ba ninga la biso ba musicien. Bango nde ba créer histoire wana. Donc, ngala longwe en 98, déjà nous avons un franc-congolais avec Mouzé Kabila. C'est vrai, franc-congolais. Clip Ezali. Naïmbi na oh là là, franc-congolais, avec toi, soyez le bienvenu. Wana yo. Naïmbi wana, baye ko pesa biso lisusu juu ya Mouzé. Oui. Na juu ya Mouzé na beti. Ayo Congo Kinshasa. Nzamba pesa makoki nyonso na yo baye apimela bango bomengo mitema miko ngamda wana yo mto yemba wana yangai et te déplacer awa na Mouzé Kabila les pères oui tokei Gabon wana kutu na yebite ke azana mwana na ye awa komone Joseph Kabila na yebite oyebi na yote na yebite tokei Gabon l'air to beti na Gabon mbala moko na ye kozonga awa président gabonais Omar Bongo oui abengisinga lisuna kende pona propagande na ye tokenda kutu na zaiko na ke propagande ya président Bongo l'air na zongi mbala mona ozwa nini contraire au sala na monsieur Simon oui Simon les Camerounais voilà c'est Simon alobi na ngai il faut yeda zaki yene moto projet JBM Piana aussi oui fait de l'amour alors yeso alobi na ngai yaka osala mixage pona sala ki biloko tu na meko studio meko ya lui onema oui na sala ki boulonio sokuna abinanga yaka na Paris po osala nini mixage osala mixage alors na ye na Paris to sali mixage sili mbala moko na ye kozwa contrat ya Canada na Roko Masala maintenant nous na ke Canada te contrat ya bangi ye na kesko bangi na orchestre non to kende ko tuliboso nanu oui non to na su contrat bangi mais na wuti ko beta na Kenya na zongi Paris pour na zako saka mboka tuto okina ozonga Paris pour na mixage nga na yebi to ya ko fanda na porte de partenaire na hotel ya chic ça nga kuta interview si siko le na hotel wana ya chez ya baba kitoko wana liberté ko na yebi alors le na sali ba mixage wana esili mbala moko na sisi déjà ba concert ya ba Kenya wana bangi bengi biso l'air na Kenya na bangi na bengi Cisco orchestre na nini na balongwe Kenya ba yesko yo na bangi alors le to comme na bangi to beti ba bengi biso sko na Tanzanie lisusu to ke Tanzanie wana le to ko beta na Tanzanie Mouzé Kabila la awa mwana nazala awa akumbelanga sko wapi siko yo na Tanzanie yango yo fanda na Tanzanie Joseph na fanda Tanzanie te omonde na zawa naloba président actuel Eli Fachi oui Fachi akoloba nanga des fois on a kabeli yo mon fléri mobimba mais na ko changer ka version te wana bato babosana na ko changer ka version te Kabila na mona ete atikala ko za chauffeur nanga te ndenge na lobi na yo ezana ba musicien jalousie mais muto akomi bondenge nini fallait ka bakase ma créer loko wana voilà nde ba créer loko wana oui ba kombo kombo na opesa yo akopesa kombo boyoki so na bandana na kombo te voilà kombo te po donc sikoyo okende na ngai Libreville mbala moko to ezwa sous contrat Cameroun toke to beti kutu tokutana na BCBG kana Cameroun JBM Piana bango ba betaka biso to betaka te alors pour ezaki ke bakolinga te de orchestre et yero kwa momekano na mboka moko ba monaki no kwa ba JB ba yaki avant bango mto ba betaka alors ngaskoyo nazui contrat à Tanzanie to qu'est-ce qu'on a Tanzanie wana 99
wana ozoka bien wana Kabila azana président te non azakutu wana musée siko tozwi contrat Tanzanie toke tobeti na Tanzanie kosilisa tosilisaki na Tanzanie toke na Zanzibar na nini na Zanzibar ya lokola moi mini capitale na bango oui toke na Zanzibar tolongwe na Zanzibar toye Zambi na Shetemba na Shetemba nde tosala makambo ebele na kotila mbongo ya osakana te abetsanga ba concert asala piaka ta mkomoko te ezala Zambie ezala wapi Shetemba mais on baza koloba de fao azana bloqué kuna azan piaka kuna na soki na Kenya kuna na Kenya o l'air na ye bien lisolo na kobetelo ya ba voyage il y a tant ba voyage wana non ba voyage wana to na producteur qui tembati donc ce qui président Kabila asala chauffeur na tembali nga yebaye po yemta memanga kuna pourquoi botuna ka tembati yenda memanga kuna donc Joseph Kabila oyo jamais yo jamais azaka chauffeur na et jamais n'a pas sauté même au moins babelé ya bureau na oyo au nom de Jésus-Christ jamais attends kolomo côté non na mona été donc na lo bana yebi été na mona été siko bato ba kosela yo makambo oyo makambo na ba kosela ngango pona nini ezalaki na 95 oui donc na 95 tokendaki Belgique na groupe nyose kimanga na zonga ngai moko wana Montana tikalaka na Kabose alors l'air na zongi na récupérer ka Montana na Kabose to yeko sala papa ye ponini okiminda na nzembo Montana Madova Kabose eko cha radio totoa tomati makasi moko nanu kuti salati koleka même na Big Star na kendaka nango sikoyo ba eko tala babia moto lokola na 95 akendaka na Big Star na poto azonga ka mataka c'est que kisne yango wana ndenge pe bapanza na États-Unis soka zongi ya komatai baye na histoire po efrener ngai mais freiner ki ngai te po na 2008 ngana yaka Congo na kiti na aéroport oya Luano 2008 Kabila président nandi journaliste oya zaka ya sport Henri oui journaliste asala na interview na Lubumbashi na 2008 bakanga ote jamais na bakanga ite na kiti kutu batu ya immigration bachinga na VIP ngalo bi bon brouillant lo ko zaka boy bango mo batu ya deuxième mois chinga na VIP lelo na zonga te na ba Jojo Mandiki na ba nani ba Ogi Lunga bango tu bakima ba ya na aéroport te moko kaka viki biso so yemta zoka ama yembala moko azwingai wana makamnanga tu sesile ki ba beti caché na koti allez sima mikolo na siko mais c'est Rachid Patel atindi dialogue binde kona likuna yo faut kinde kuna bozala na ye olia zala ye moko pour brûler les kaki makas c'est ça alors na 2008 na ye na Lubumbashi na beti mariage ya vieux Jojo Mandiki na 2010 wana déjà na sina testé avion et simbité do kitoko na ye ko skoyo au moins so komi na Uganda eza na frontière ya Uganda na Congo oui mboka moko Arua na ngambo boye okoti sikoyo nini frontière na biso ezali wana soko leki frontière wana siko bandi ba Ariwara Durba wacha donc okota pena par mabele na mboka na biso tele na meki na avion na moni eloko ya te na bisiko na car tokoti pena Ariwara Beni nini nyonso na tokoti nini Aru mboka ni so ya kuna wacha bamboko tout wana l'air to komi bavandisi biso na banza 1 heure du temps c'est sûr bazako checker na kiniti si moto sango to kaki to checker na baye babeti caché papa to leki na vanda na nini na Ariwara 8 mois ba déranger tanga ite lokoti alors na yebaki ke loko sala ngo soutena na keku tukuna na mboka na 2 fois pesa na message na Joseph Kabila lelo azota ngala ngina pesa message na président Joseph Kabila oyo nyonso yoka ezala na onka jalousie baninga na biso ba musicien un jour soto kuta na opeso kombo na bango mais na tikala ko lobelo ko wana te interview nzoka ba interview nyonso na sala ekwera na bureau heureusement ba interview nyonso na sala ekwera na bureau ana bureau siko ba ko confirmer que muto ya yebi loko te ezala jalousie ya bango oui ay ba ko mona ke ezala jalousie pendant 19 ans na Kenya na zoaka na nini na zoaka ka visa na ngai na passeport na ngai na zoaka na Congo donc passeport national ya Congo oui nyonso na sana ngo
Donc pendant 19 ans, ceux qui passeport et Sili pour les égaux à 50. Ceux qui Sili n'a plus de sous et bimi affaires étrangères. Bon, ce que nous avons un problème dans le Kandéini. Alors ça a un problème dans le Kandéini. Et Yokadi. Botika Suko général de FAO. Na sala boulot. Asala musala na. Oui oui. Les loba producteurs et belé bazo banga. Babi des fois ça cher. Ce que vous produire au moins il y a 50 000, 100 000. Non, non, on a pas aussi. De rien que accoutrement na yé non non non. Oh J3. Bah comment va tiens? Et non mon Jean-Claude J3 yango. J3. Jean-Claude J3. Donc ni na loba ceux qui producteurs ayé na ko solanga na producteur. Ceux qui na pesi prix na ngai. Et que na moni prix wana ya koki yango te na talisko na makambo na nga na za nango na moni que par exemple ayé na 10 000 na moni que lokola ayé na 10 000 nga na ayé na 10 000 nga na senga ni lem sur 15 000 bon na zona kaka 10 000 yango na zwimba la moko ezate que on senga ba 50 000 non non non. Il y a madame Ilenda Deborah depuis Marseille en France Hollande biso à lobby. Des fois, on a monnaie qui a commis politicien. Tétété. Deborah, Bakosi. Nan un artiste musicien, simple artiste musicien. Bazo zonga pour l'actualité et ba éclaircir makambo oyo. Pour oyebi tambula na 5 continents. Batu ba marcha bazo yemba na kombo na na kati. Mbala liboso nga na mona ngo ezaki na Sainte-Thérèse, na Njili. Na banga butwana na lala tengabi oh, likambo nzoke eza munene bo. Non non non, na nga politicien. Alors, il y a Maurice qui appelle lui de Paris, à lobby. Nani mutu atindela ki de FAO mbongo pour na retour na na Congo. Mutu atindela mbongo te? Babi tango basali remise et reprise boye. Délégation yeko mona yo, vrai likonda, avion express, baye baba ba installer yo. Non non non. Oyebi Jules Tsana production. Oui. Gilles sans la production ta benga ngai abinanga non yaka to sala ba production awa lokola tango ekoki to sala ba production ndena yaka skoyo yende mutabengsanga na yana donc makambo politique te non 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 muto a soutenaka biso makasi l'air toye eza Eric Mandala. Oh oui pour l'air na yaki achenga mbala moko na Rotana. Donc Eric Mandala Rotana pour la bato bazota na musika ezandeti Grand Hôtel, il y a intercontinental. Donc, il y a chic, moko, non, 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 il y a Eric Mandala. Donc, Eric Mandala, Eric Mandala, il est déjà na Kenya. Alors, l'air qui vient à Zoya, alors, il y a bien place, il y a bien à sécuriser. Mais manga na Rotana. Il y a cher bon. Donc, on a mis sur la salle, on a mutafuta Eric Mandala. Et puis, na souka mutafuta qui gouverneur Atou Matubwana. Oyaba Congo. Oui. Na souka mutafuta qui hôtel nangeza qui gouverneur Atou Matubwana. Mais ça l'a quitté au politicien moko. Un politicien? Non 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 non. Service de renseignement. Non 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 non. Ceux qui sont bons ya politicien. Et ça nini bazako linga bato ba idée zali batonga stade moko na Kisantu. Oui. Bachango la kombo nanga. Et comment wapi makama stade? Na Inkisi. Oui na yebi mais est-ce que ba bandit déjà ou ba bandit? Bon na yebi na noté. Alors, ils ont un député Tunga. Député, on a dit que nous avons un concert en plein air pour nous sali population wana ya Inkisi ya Kisantu bamona yo. Yende mutabetsa biso concert wana. Alors Robert Azota la en Afrique du Sud na Jobour. Azotuna pourquoi des FAO a go beta pe na stade de martyr te? Pour yim tolinga ba stade. Alors bien. O go beta na stade de martyr a wote. Mais producteur, ngana okekanga moko kuna non. Onga moko na meki tourner à Bakongo mais eza chaud hein. Eza chaud do ba producteur ba mona passe. Est-ce que tu vas ibi au sous? Eh nga kuna obetela ka bana 17 ans. Nga sali 21 ans libanda ya mboka. Oui. Mais na concert oui 21 ans est-ce que tango ya est-ce ba iba tanze mona yo? Olobi nzembo de fois au penza boyo soki ba tiena radio ba balande. Omoni olobi kutu na porte noka ale na ye wana ba oyembelanga papa ye poni ni okiminda na porte na yo kakao. Balobi génération ya sikoyo ba composa ka sous net binoté. Yango te kisi boké nango. Non, génération ya sikoyo toloba
mingi pena na yebi makambo na bango te pona zaki libanda moyen na juger bango ezalité mais na génération sikoyo eza na petit moko na zoyemba na ye déplique na zoyemba na déplique c'est zui banzembo biloko nyonso to aza nango singelo to osala oyo to yemba na ye oyo sumsusu bayembaka te non natali bato ba oyemba ti na sepeli na yemba na ye do to yemba na ye fali kutu songi na yemba na minute so na lingi na yemba na minute songi na yemba na fali na minute eza kuna banze mususu na tindela yeme to sala pe yango te albi na nga vie na koya na kocha fois mais to beta pe yango te azan nango na téléphone na ye mais pour ni yo za muto ba conflit nga na ko zala na conflit te po conflit mususu eza complexe mingi ya complexe omoni eza na ba musicien mususu aya mikolo alingi muto avancé te ye ka fatika la wana muto avancé te alors nga ba provocateur nga so ba complexe wana na zana ngoti donc yo créer ka ba polémique te po ba choka na zana tina ngote siko polémique ngo yo yela nga neti na nini o neti bilamba par exemple te nga kutu bato soki muto ya zolo ba bilamba etalinga te nga de sa sombaki digitro ti lelo muto osomba ngo azati digitro muto ko yana makamna bilamba do na tala ka kutu te po na somba déjà digitro et puis na zana yo somba ta 5 total muto ko somba te ata 5 ba somba te bo somba ta digitro et puis siko na minute yo nga somba digitro nga na sala na 375 blousons non oui et c'est pas petit ba 3 non na zana 375 donc nalingaki 375 na banda le 1er janvier ti na kepenza do nalingaki 366 ti na zana 375 wana penda ya tant na zana ngo ekubate siko yo ekuba ndeni nga bataka ba vrai cuire ba similité non cuire Chine na la tondeni elamba Chine na la tondeni ya Turquie te yo Chine te donc ngana so na bimakambo bilamba nazolo ba o na zana ngo na yebi ke na zana 375 blousons wana ezali ya ko defate ni mwana ba pesa na borwa na beta ngato masolo na ko defa kutu na zate na préféré na kabila mutu na defa est-ce que mutu ngo pianga na taille nanga c'est ça le problème oui donc mutu tazo ba makambo bilamba lo pona yemoko nga déjà sina marka digitro mutu moko asomba ngote na Congo digitro na ba musicien na taille na yo oui et puis yangela ngi na kepe na bazunga mesure na koya ko songo dans 2 semaines bana Londres ba seke ba stage ba yebi Brisbane yebi na mutabilamba a yebi ni ala traper Brisbane wana Lyon Brisbane na makambilamba wana Lyon si yo côté bilamba obanga nani côté bilamba obanga nani mutu na banga zate po mutu mona sombi 3 te mutu mona sombi 3 te pona ça une différence à 7 mon côté na banga mutu te na sepela ka mutu ko lata bien na sepeli mais oko banga te ono yepenza oko lata no ya lelo mais l'air na oya bilo na oya na ba otala minga et na présence ba otala minga na harmonie ngana kenda ka pena motende na beti te na moni ko penza ko na sesko oyo Moschino ndeko nanga sana na ni na France yem tatindela ngo Cyril Kina Moschino oyo ayem tatindela ngo Cyril Kina na no usko ya boot wane wuti sko Italie et pas ya nome à lire 3 elandana ka bon nangu na lati yango ti donc penza na sachet penza o Elia donc talon Elia mate non ngaku talon Elia mate pona nango ebele o talon Elia ma jamais au mona le loka bongo bon todo bana na musique parce que batozo na ndaka bazo landa biso ba mais pour la première fois j'aime kazo lobes lobisa des fao depuis azonga et là on est dans la vie na yo oyo sepelaka nango ki osala donc oza nango fier neti na musique déjà eloko liboso asepelaka nango naza 7 fois meilleure vedette ya Zaïre Congo 7 fois oui il y a Fifi Ngampoenda za vivant
bato ya AMC bango tu bakufa te bazali boko kende bo vérifier naza 7 fois meilleure vedette ya mboko oyo engala fier nange yali naza meilleure vedette na 84 franco na kufite table na kufite Kester na kufite papa mbana na kufite mais ngana bimi meilleure vedette devant bato mais qui meilleure vedette na ki bogos na yo ou bien ko côté ko bina côté ko yemba non nako peso li solo moko mutapesa ngango wera son hein pour ça mta complexe le bangote pour wera lero comme ya succès makasi toi qui n'est la devinière avant to kende Libreville na musée Kabila abina ngai po bango so ba benga roi Fabrice wera abina ngai roi Fabrice oyebi ki oyaka siko nazalaka na correspondante na campus nzoka grande sœur ya weya comme on yaki Denise Kifaya alors abengi singa siko pa na bango na bandal donc là na kota na bandal dibaboma ekangama wana muto betelanga li solo wana wera yemoko po mona complexité wera son au betelanga li solo a na devinière abina ngo yebike ti bato balaka ebele wana nangana ki na kati po azaki na musicien te lero wana donc wera zaki donc azo constater donc succès na yo na koti dibaboma na zo esko epa ya Denis Kifaya aza na Belgique ser na ye kokota na koti dibaboma ekangami alors wera mta obetelanga li solo wana bi roi Fabrice oyebi ke lo ya dibaboma esko yeba ko yake pa na biso ngabi o epa na bino tiens abi me obi Denis Kifaya mais grande sœur na ngai ngabi a 8 na yaka pa ba Denis Kifaya lobi ndengo kangaka balabala nanga na zaka na kati na groupe wana nanga na za wera mta yebisinga so mi sem suna ndenge wera za lelo alinga bomba donc ngana ko féliciter na wera na sans complexe wana et puis na ko féliciter Fali a sali émission na Goma alobi en Afrique partout na kende ba otune bo ba mise nini alobi ndena kenda en Afrique balakisanga des fois auton sa stade est-ce que muto azana 600 makaslet Fali akolo belo kwa bongo etala sikoyo Fali aye ko sala lisusu interview na ye batuni ba musicien ba modèle na yo atangi papa wemba Koffi Olomide defao elekela ngai ngabi nakanisa kuta kotanga batu moko ya wenge po bango babandi musique lera wenge mais ba atangi penza papa wemba Koffi Olomide defao regret ni nozaka nango regret o penza zo regret regret neti lelo ndenge naza awa ya to sa suna ba producteur te to zali suna ba producteur te producteur azati ya solo penza azati ata moko mais Mandala aza producteur te Mandala tolo ba aza neti ndenge homme d'affaires aza homme d'affaires muto alingaka bato so ke na makambo na yo tala Mandala problème na ngai yango aosalisa yo mais aza ne producteur te donc bena ba producteur ba verkis nenga bazalaka nde bazati même ya nini même ya disque bazati même ya disque producteur azati donc eloko etika tozana ngo ya passe lelo yo producteur azati voyage on a sali ya Bakongo tournana tout na sali ngamo producteur yo mo producteur oui ngamo producteur na sali bena tournana pe na silisi ba concert pe yango ba plein toke na niveau ya Kimpese to ekokutana na garçon moko Guilhem Mayangi donc yeli susu ndenge moko na ba Mandala asungi biso su makasi koleka kutunga imoko na moninga na ye décembre donc alors donc bato bongo nde tozoluka mais bazali susu te mais balobaka yo des fois olingaka trop comme oza moto ba Congo olinga toka ba Congo province musu okendeka te Lubumbashi okendeke te Bandundu okendeke te Équateur okendeke kaka ba Congo peut-être histoire na yo yebite na uta Zambie na sali Lubumba do na sali era Lubumbashi na sali Katanga mobimbanga na vanda na Katanga 2 mois 2 mois mais il faut qu'on donne à Katanga oui parce que l'adaptation à Lubumbashi oui na ça na Katanga 2 mois na yebi susu bandete fait la babilo on était ba 96 et bilo moko bongo na uta Zambie na ye na nini mutukuta betsanga ba concert sous Dédé Mopassa oui honorable Dédé Mopassa betsanga ba concert et puis ezaki na ba mapasa mi balé kuna ntimbala nzuzi ba betsanga sous ba concert donc na beta na mboko nini bamboka ya nini na Kolwezi balikasi Kolwezi ndefi la propriété nini likas likas ndeka lokwa Suisse si na beta na likas na Big Star kana ba Montana na beta na Kolwezi na beti na oyo ezaka pendeka ya Lubumbashi wana likasi likas peme na Lubumbashi non
Likasi nde yango eza era propre. Propre. Si vous collégien comme propre que Likasi. Ah bon? Si, si. Et donc, en tout cas, Mboka ka na kendate Kalemi na kendate. Et pas Zoé Kabila. Et kuna na kendate. Et kuna na kendate. Donc to lo ba moi Lubumbu si mobimba. Et donc katanga wana ba kotani so na tangi na beta yango. Na ye na Bandundu. Na Bandundu na beta na Kikwiti. Na beta Sumboka nini? Kala Mbujimai okendate. Oh, Mbujimai. Mbujimai na kenda bona yeba ki PAD mukamba wapi? Na Mbujimai. Oui. Oui, oui. Na kenda na beta na Mbujimai na beta na Bakwa Chimuna. Oui. On n'est pas na biso. Na beta kuna. Yebisanga sikoyo Banzembo zo bimisa à part Bologna. Nani Bologna. Baté mo développer ça souci. Pour y avoir amour scolaire. Non, amour. Non, Banzembo ça a bien ébélé. Yo au dénoncer makamne tu franco té. Non, déjà mais déjà ce que zo yemba. Damien banananga mawa ezonga ndako. Isa zo dénoncer. Zo dénoncer ma papa. Papa ye poni nyokimi ndako. Itashi ya mofose nazo dénoncer. Nazo de moni eloko ngo ya l'air na l'air. Tola na nanu eloko. Oh, qui a dit qu'il y a des fois où on a kinité. Yangoyo. Bah, Evra Teombala. Yangoyo. Monica n'a pas danger. Souplesse ali. Ah, Skoyo, la benga grand-père Toyembinaye. Grand-père Payembi. Oui, Toyembinaye. Donc, Oyo, en tout cas, à Paris, Binyango Mingi na bonne année. Donc, je ne peux pas m'acasser Nzemboy. Mais dans mon festival à Bilamba. Danger. Danger. Nan route silité. Tous en 34 chansons de Bissaka 10. 34 chansons. Oui. Non, 34 on est non, 34 était. Là ils ont son baptême. La reprend de Banzembo Table. Prophète Pongina. Donc là son imba table. Hein? Tenga ki nego tu na kitsa pe gamti. Ka gamu na table ya yembele na yembele. Na yembi Pongina kutu ezalaka gouverneur na biso Ngobila pe fana ya tabule makasi alobi na ngai nakuta na mise moko alobi mutu oyemba Pongina na Kongo azate siko bato moko yebisi ngai oyembi Pongina tindela ngai nazwa pena na tindela na WhatsApp ayoki yango abi vraiment na ndimi yo pourquoi biloko mingi osama table lemsuna na ba Congo tanto na zali banda mais biloko table nga funa zala po na yemba ngo na correctement et puis na ko yemba Maria Chantal ngai kam na yembi yango table na yembi susu yo pensa donc ba forme de forme biloko yo yango ya pompa apo zongi sango pa ba kolona ngo bien non okaso monte pele donc tuna na magasin na ba yebinga nga kota na magasin fo boye banga so na koti na magasin boye banga botuna nani au somba biloko mais awa grand père a fia ko li mabe grand père aboya ki chèque po ebike nazo ke no tala bangonde ba saper pe do liboso ba na makambo ba grand père papa Wemba ba Kester siko zo recruter te nazo mona penza o défilé penza donc bo sika ki mabe ya ki très bien ozo recruter di wana nani na banyo so ba kenda a soki regret na yo côté ba mission ba kenda ba tika biso en tout cas ba mission onyoso ba kenda to ko pona mutu te to na regret ba onyoso po bazaki nano na biloko ko pesa po biso petozo alors to na regret ya papa Wemba to na regret ya King Kester to na regret ya donc mutu nyoso akufa po mutu to linga ki ba to ba komata na ba 90 ba 100 ans enga ozala bien neti mutu loko ave simara masia na regret ta makasi po abeti na album nanga mais tout ça là ta image te abeti mais il paraît que au sala dio moko na Mbiliabel te Mbiliabel tout ça copinage yango kangaka mokiliti copinage yango nde to ça na Mbiliabel yango nde kangaka mokili à partir de copinage ndo moni pia ki so Mbiliabel courage ya ko continuer ba masolo na eti chanteuse ya makasi auto Mbiliabel chanteuse ya makasi siko na album ya sika boyemi na nani na album ya sika toyembi na grand-père Boziana toyembi na Fila Basele toyembi na De Souza
Oh, ya mungonga kitoko wana. Des sous à mon mongongo elengi. Ayembi na kati. Est-ce que azongi sous koyemba parce que o akote makama? Non, ayemba kaka ti lelo. Des sous ayembi une affaire à 3-4 chansons. Même Nzembo ya Manwako. Liziba. Loko les agi de folo mutu bayemba et yaza na timbre wana yemta yembi am. OK. Liziba ya Manwako yemta yembi. Et à part wana na habité. Nzembo nini susu. To yembi susu na Soleil Wanga. Soleil. Oui, Soleil Wanga yembi makasi. Belle voix aussi. Ayembi makasi. Soleil Wanga yembi musicien moko ya waze kwa Ladi Miyembe. Oui bien. Ladi Miyembe yembi. To yembi na kati et soki na longwe Ladi Miyembe na lisu to yembi na esiko yo to zemba na déplique. Oh, jeune génération. Mais yo zana complexité. Obanga ba jeune té. Non, mais ba jeune ba na moto makasi. Non, l'air to solo lana déplique. Abinanga vie. Na yoka ina mteme na zo ka banze mona oka izolekela ngai. Onga na pesi ekutu ya zo linga mususu. Après na lobine lo moko. Linga mingi fiesta. Po fiesta nde sara misia umela. Oh ya. Oui. Tabulei. Fere gola azana fiesta. Fali pupa azana fiesta. Bat bana succès to lo babango wana bazana fiesta. Ozomona. Donc ezalata Koffi Olomide ana katia fiesta. Donc soko landika linia tabulei po sila isa passe. Po ko bando so kaka ba alliance ba bloquer belé. Donc c'est ça. Ngam na oyebisa yango. Lelo sikoyo ba projet na yo zani. Bato bazolanda au monde entier. Oyebisa bango nini objectif na yo sikoyo carrière ozongi mboka sikoyo kozana kin. En tout cas, eloko liboso ezalaka il faut batuba soutenir yo. Tozo senga na nous soutien na nous ya population congolaise. Eloko liboso yango wana et ba homme d'affaires oyo balingi ba accompagner biso tozo c'est la bango ndete ba Jean-Marie Kasamba soko kolinga tozo c'est la payo pour la compte ya soutien. Talando la photo yo fan wana. Photo ba ministre. Yango na lobite Jean-Marie Kasamba soko continue ko soutenir biso to sepa nango Eric Mandala. Soki ya ko sepela ko soutenir biso toza toujours ensemble. Abeda Chour soit kolinga toujours ko supporter po akamusanga mundele wana anniversaire ya chaîne ya Mandala. L'univers. Nan na mona ete mbali boso na mona e. Ayika mba mwa matana podium abetanga ta 1500. Bilo linga yango. Boye penza te ba matana Mandala. Mandala mati azolesa yepa mati yesko yo. Monika le Mandala kati ya ye. Pa 1500. Et ça bino nini ta obeta wana. Tant was pa donc c'est quoi ça le kelanga ko nan na mona bongo te. Et puis obi nani lisusu. Mbala liboso na mona mta pesinga mbongo bongo ye. Abeda Show. Mbala nanga liboso. Ababi me pa yo zo vanda wana ya ye. Si. Donc batuneti bango so ba ko soutenir biso. Tout ça prêt to ça la musala. Okota makambo ya musique ya Nzambe te. Olobi? O mona boyer mo be non na ba ko yembela Nzambe. Non, Nzambe na zo yembela ye. Omoni prophète Nkousu. Nani chef Nkousu. Oui, chef. Donc si on nazo sala banzembo pour na église na ye. Donc programmation et salami na Kenya et zoya awa à partir ya semaine prochaine. Nazo palo l'album wana bobimba kaka banzembo ya bayindo lege ba makambo ezo leka ya bayindo. Ya culture na biso ya tradition. Cho benginga nazaki na chef Nkousu. Si. Donc yenda sali ke na yembo a soutenir makambo nyonso nga nazo ya kako yemba donc tona banzembo omwe belé kuna bon koyembela Nzambe to yembela biso te mais omoni boyo no biloko ya mokili boya boye na se bisusu te bilamba na tiki bilamba bon na soki ye ya Nzambe et osala mabongo mais soki za Nzambe te jamais. Moi mascarade wana kaka po jamais inspiration eza susu te bino na koti na ngabi ka bloko yo na banda koyembela Nzambe mais o basala yango lelo baza soko yebi ata moko bakundama c'est ça donc kokende pa ya Nzambe il faut yemoko benga yo yaka yembelanga po ko yana basonge aya peso basonge omoni ke loko moko ezozonga kaka eloko moko ezozonga c'est que Nzambe azobenga yo c'est ça mais mbala moka na vandi bona longo te na kena bandi oyemba na bando yemba na ba Moïse Mbiye non na ko sala ngote
Moïse Mbi était non, Matula, Ser Nani, Ser Lor Mbongo, na bango ba yembaka makasi. Mais aussi ba featuring na bango te. Ceux qui bango ba binginga. Mais ngamona sana suna ke yemba na bango na makamuni. Et au bongo le motema. Biloko na awande ezalaka te. Mais les États-Unis, ils ont une femme qui est makasi boye comme le Kim Barrel. Mais ba yemba na Whitney. Ba yemba pena Dion ne pena na lo bano ke to sa Dion na depuis. Mais awe la bino biloko ba défendre biloko mokili ya ba Satan. Mais bango na biloko ya mokili ba lo baba la ta ba perruque. Bazotia ba ina. Ba otia ba ina. Place ba ko katango na Facebook et ça la buzz moko. Mais yango te. Balaka nini? Bazola ta ba perruque, ba otia ba ina. Bazola ta biloko matoi oyo ya nini ya ba or. Alors donc ba petit peu ba forme. Oui, ba obeta forme moni pele mo Alex Griff. Oh, mais si ko do ko bina suma kasi. Ba ko bina. Ko le gana bino. Et danger. Danger. Mais ngana za mingi fanatique à Moïse Mbi. Na boulot na ya salaka. C'est recherché hein. Lenga za na Kenya. Na mona na télévision, na iba ka za américain. Pour nini? Non, ndenga za ko yemba donc ba boys to men ngabi o ko za congolais te. Après ko landa ba bino za congolais. Moi, on a vu ce pénal yakin. De ce que Banzembo na yende na lingami. Bon, ce qu'on a posé question très directement. Hypocrisie aux musiciens chrétiens. Bazo pesa bango mongo. Comportement dans bango certains moments ils a bien té. Mais bazo la kisa que bangonde ba l'équibino na moralité. Conseil ni pesa bango. Koleka na moralité ça net nini ba biobino ko sana basi ebele boboto saka l'état te bolata bomela ba jamba bango biloko na basimba kango te na robi bongo bango mission chrétien basimba diamba te moye bate oye bandeni soka mela ngo la chambre oye bate musique oyo biso yeba oyo nganeti na yeba ki mingi musique chrétienne ya kineti ba frère Mente ba frère Patrice nde bazali koyemba mais ce que changer ba kotsa seben côté na kazi seben côté ba kata pedant osomona Moïse Matuta abetelo seben danger donc concurrence pesant na défaut deux fois mutu moko ta botamika mbala mo akene église ba bandeki na biloko miketi lem so sa ipe na idée beta na big star beta na shock star beta mais raté à quel côté église comme peut ça c'est ça donc bah c'est une concurrence déloyale bon on est en train de ba linga mais ndeba bakaka c'est la fin qui justifie les moyens c'est ça donc bango sala biso beto zotala bango so basali ya malamu to beti maboko bango pe pana bango so basali malamu biso sali malamu ba betaka pe maboko à court terme awa comment le dossier à Kabila et Sili dossier Kabila ngai moko na zalata na dossier na été na lotaka ya ta jour donc on a soulagé donc na lotaka ya ta jour mon côté awa ozongi na yo na mboka donc ozo se promener partout est-ce que ozana moi besoin moko boye oyo ba congolais à part ba soutenir yo à part ba accompagner yo besoin moko boye ba congolais ba ko sala pona yo en tout cas na sala d'interview mais il passe fache zotela yo Kabela yango yebisa caméra yango président Fachi bengi sanga polero bengi saki ba série à consultation ngana alagité bengi sanga yo ba consulter yote na alagité yebisa yikas président Fachi même à défaut bengi sangai na ya oyoka onga na zanango pour na kopesa ngo na Jean-Marie Kasambate pour kopesa ngo côté msusu au monde polémique oui moni polémique non biloko ba kokata yango non côté msusu na ndenge nini na koloba no bon na sana besoin bis yosko bengi abeda shu de fa na besoin bis ole sango Fachi vous comprendre si konga la lingi président Fachi obi tokuta ine na matadi obi nenga benga ngai non topesa ni mbota bi le grand général des FAO sikoyo oye libela to kozonga na yo ngalobi koya libela ezaka yo kozonga na ngai ezaka yo mbamona mona sali sini moko boye kamera talinga bi na kobengisa ye tilelo babengisa yo te tilelo tazana directeur ya sika eberande ah bon président Fachi nazo selaka kobengisa nga consultation na lagité
Donc nazolela. Ndenge balobaka Mama Denise tailanga likambo nazolela. Donc président Abeng Sapenga a consulté nga ayoka pe nini nazanango. Ozanango na motembe. Oui oui. On a kolo babona télé te ndenge opesanga ka passage wana que ça n'a pas son mbote na no po fona lo na côtier fona pe son mbote. Des fois penza makambo. Olingo complexé na niveau. Na nini? Net na nini? Vraiment bota makambo. Donc on chauffeur we pon. Mon chauffeur te. Kutu na ngala lata ote na gina ide na ngote. Bon so sona beta bobimba oyo. Na moni émission nga osa. Ngumba lokito zoyoka. Entre ngumba la émission aye ko impressionner ngate. Voilà. On na côté wana na fia ko la rapé. Ngumba baza kuna bangola Chimita. Ah Chimita. Oui oui Chimita sana. C'est un grand danseur. Et donc na loba adversaire na ngana grand Zaiko. Chimita. Azako beta ba chute deux fois mais si le toi en bon terme. Nguma en bon terme. Donc on a besoin de batute hein. Non ngala longwa la grand Zaiko ngamoko hein. Na longwa la batute. Na longwa ngamoko na grand Zaiko na kina sali Big Star et sali exploit oyo orchestre nazalaka et salati na ndenge nini. Na grand Zaiko tobeta kaka Braza. Matadi et Sili. Na Shock Star tobeta Angola, tobeta Libreville, tobeta Bangui et Sili. Mais Big Star est bêti 20 pays d'Afrique. Big Star. Et ça est bêta dans 20 pays d'Afrique. Libreville, comme ça, on est à Abisso. Abidjan, Tobeta. Benet, Tobeta. Donc, nous sommes en Angoya, Nzambeka. Nzambeka. Logo Simbate, Grité, Logoté. Obiso Nguma Soka, c'est la tête. On dit que Soto Semisor Benga yo. Pour la Macambo Solo. Nguma, grand guitariste. Nguma, grand Amina. Donc, bon, aussi, on a mis le Logoté. Donc, au moins Nguma. La Ibika après mission à Bengayo. Si. À Bengayo. Et là, on y a son aligné des États-Unis. Il y a un tasson bambo. Oh! Mais il y a un Kenya nanda kuna iti. Si na Kenya nanda kuna. Au moins na carton. Te bloqué ça. Te bloqué. On va peu côté. Yanga nan côté yati. Et nan yati. Ezake panaye. Donc oui, émission ezake en direct. Ah bon? Donc évité. Oh. Évidé. Et en direct. En direct. Mais ma question est en direct. Ah bon? Oui. Donc c'est Sili. Ah, Sili. Oh, mais nous le bagui télé est Sili. C'est Sili. Donc on a vu ce qu'on a c'est Sili. Si on a déjà permettre au Kende Sikoyo. Mais ce qu'on a Kende ni na carte. Te au Kende. Tellement non. Banamai. Question est allée. Bon. Bon. Dans le but, est-ce qu'on a appelé ça va te revoir? Très bien, pas te revoir. Ah, Wande. Dans le but, des fois au yo-yo. Des fois au yo-yo. Tout ça, l'émission, et les gens en direct. Azana na Congo, muto kangi ezate. Fachi muto sali yo, ba retour ninga balo bagite. Aye na ye normal. Non, batika présent Fachi. Sikoyo, Fachi a sollicité Ayambaye. Ninge a batu mususu bayambaga na consultation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bana Congo mbote na bino nazali awa naza déjà na kati ya mboka makambo ezokende kitoko na salaki tourna ba Congo na zongi nazana bino awa na capitale album ekoya Eric Mandala yayo yangoyo Abed Ashur yayo yangoyo Zefondo Mayalos yayo yangoyo Charlie Bukaka Montana Kamenga yayo yangoyo Kabo Sepe yayo yangoyo mobimba ya orchestre na permettre ozonga kuna ngasi kona loba na bango. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Vous avez bien remarqué que avec les stars, ben on vit, on parle, on échange. Et puis très prochainement, on recevra quelqu'un d'autre. Chez nous, c'est comme ça. La RDC, un grand pays avec des grandes stars. Merci de votre fidélité à votre chaîne. Et surtout, merci pour cette nouvelle année que nous commençons avec vous. Ça sera comme ça tout le temps. Merci à Dieu de nous avoir gardés et de nous continuer à nous garder. Soyez prudents, toujours en prévenant cette pandémie qui, aujourd'hui, sanctionne le monde. À très bientôt, avec le même plaisir. Merci. Centrale de Kisangani, Kasero Muliangasu, Papi Mede, Luizuka.
Bonne Mangango. Voilà. Singa Kemba Yanzambe. Atali atipo komi kotianga mopanga na ntima. Melodi ya esengo ekomi ya kakofoni. Oboko yebi ndenge nga nakoma kakila. Absence na yo ya mbala oyo eleki mutu ya. Sembo nini nga na yemba mpo yokanga imawa. Okende te kotika te klesha tipo. Amalopi ndi papa na Shigli. Damien Bila na Aloste. Churambo Malemba Table. Charlie Bukaka. Osiluya. Mboka nini esanga misere bapambi yo okangelanga motema tokoma binemi. C'est pas pour rien que le chatipo akomi kolela. Eloko batia motema kozanga bawatro. Nzambe acha moi pona bato ya malamu to mabe. Obolanda mozwi mingi baza na droit ya bolingo. Atali atipo Klesha tipo bolingo ezananga kopela moto. Tala na nsima Klesha tipo azangi bonheur.